Nzambe na minoko ya prophète à l'obité yé akoki kosala eloko moko te contre bato sans que ayebisa bango. Et tokomi na tango yango oyo azali koyebisa na monoko ya papa Balembonge te bana ya Zaïre bozali na lotomo monene mpo ya mokili mobimba. Naloba molongo mobimba po na oyo ezali visible na oyo ezali invisible. Bino nde bato bozali nango na mateka na bino. Soko totali ba situation mosusu oyo ezali koleka na mokili biso bana ya Nzambe tozali kopratiquer parapsychologie appliquée, mais tozali komona nyonso clair po eloko moko ebombandeli biso ezali lisusu te. Biso tokomi na polele, mais polele yango ezali kaka ya papa Balembonge na banganga Nzambe te. Il faut ezala ya bana ya Zaïre nyonso bandima tokota na polele mpe mokili nyonso engenga, parce que Nzambe alobi na libandela na Zaïre ekopalangana na mokili mobimba mpo ya libikila mokili mobimba. Kaka na Nzambe nde oyo omoni azali na mokumba to papa Balembonge na aza na ngana tina te. Nzambe alobi nga nazali ekolo te, nayaki na Zaïre mpo ya kobanda mosala, nazali na ekolo yoko te, parce que ye Nzambe azali na ekolo moko te. Mais andimaki ke naya kobotama na Zaïre ye aya kovanda na zoto na ngai etobanda mosala oyo toza kobanda. Mais mokumba ya bino Bazaïrwa ezali monene oyo ya kosalela Nzambe na molongo mobimba, ezali monene nini. Soko namoni ba complication mike oyo tozali kozwa na mwa ba problème mosusu na kutuna Nzambe na Nzambe likambo boyi yo moni nini hayi likambo ane ezali simple yo omoni solution te ngai na otala na ndenge ya na kisanga na sali na lobi ngai na moni solution zebo ya lobi ngai na kabongo lobi bo bongo tika to sala ni awi bongo linga na sala ni ngai na kadonga ka Bazaïrwa na lobi na puissance na yo alobi la puissance na ngai na kosala moto obligation te oyo akolinga ngai nde oyo tokosala na ye oyo nyonso ngai nalingi tosala. Mais soko totali moto nyonso quel que soit niveau na ye ya instruction ata ayekolaki ndenge nini azali kaka koserabattre na parapsychologie appliquée to na parapsychologie simple. Okomona mutu moko aza mayele mingi ayekoli mingi, mais assise na ye ezala na misala na ye ya privé to ya officiel akoluka kaka moya eloko moko oyo ye aza comprendre na ntina te bakangela mwa liboso moko atia na se ya kiti to basala na ye moya eloko moko atia na kotia na magasin na ye oyo wana ezali oyo eleki nyonso na makanisi na ye oyo eleki nyonso ezali nde Nzambe. Kaka bato baboyi Nzambe bazali kolanda ye mpenza te, balingi mwa maboki wana, balingi mwa biloko ya kokunda ya kopakola na ntongo apakoli akomi kolumba solomatiki ya solosolo wana na malasi ya kokunda bibembe boyokaka dekote na matongo mosusu okoti na biro ya moto boye okoyi kokanisoli na kanisa ezali mélange ya malasi oyo ya solo mabe pe na bankata ya manga epola na kati oyokaka te bato basusu baza kopakola biloko ya ndenge alors que komi tondisa na nguya ya Nzambe ezali kaka koloba na papa tondisa ngai na yango mpe atondisi ye mpe okomi kosala oyo nyonso ya minene na maloba pamba olobi boye esalemi bokoloba ye balembo kosala boye mpo oyebaluka boye te moto na role na ye Nzambe apesaki ye oyo yangai role kokanola bino ya puissance koteya bino kobombolela bino basekret ya Nzambe kolimbolela bino oyo boyebaka te yangai wana
Mais moto na oyo esika nzambe atiye na oyo misala yaza kosala a utiliser ba puissance wana mpo ya kométamorphose oyo nyonso ye alingi kosala bana zai tosali groupe de prière tosali boye église boye tosali boye biloko wana nyonso ekufa baeglise ekufa mulonde mobimba bazali koyoka ezali mbongi église ekufa groupe de prière ou de je ne sais pas moi ekufa bandanga mpo ya bakisi na bango mais nyonso ekufa parce que bazali susu koopere te na seki lelo mwana moko ezali mbongi na yambi ye alimboleli ngai po ye asalaka misala bandeko azokufa na libota bo bakanisi nde ye moto azoboma bango baoblige libota mobimba bakende na ye na mboka na bango na bazairi mpo batala soko ye azali ndoki ya bato te alobi papa soko nazalaka na kamera mbele na filme moto wana d'ailleurs na koluka kaka nazongela ye na kamera devant bafrère na basœur na bacousin na bacousine tata wana motakala na torche azali baluka yo oza ndoki te leka kuna baluka ye motakala bino nyonso boza komona ye sinema ya ndenge wana yo mwana ya zairi oyo oyebi te nzambe atondi na nguya nyonso ya parapsychologie appliqué mpo ya koyeba makambo nyonso koyeba soko moto aza ndoki te aza ndoki te ozokendela moto aza motakala na torche alakisaka bino soko oyo ozaka ndoki te oza ndoki te ye akokaki koboya te ata lokola vele mwana ebale mbongi parce que bayaki kokamga ye de force mpo balobi ye nde ndoki mpo aza komata na bagrade na mosala certainement bato wana mitano bakufi na sanza moko na famille na bango ye moto abomi bango ekende kuna tata yango mpe lokola azalaki na biloko na ye wana atali te alobi te yo ozali kaka zoba tala ye zoba ayebi ata komi protege te ale longwa bato nyonso bakamwi nde basusu bakomi kobima na mikakatano ya libota kuna ye akomi innocente faute na ye te bakangaki ye comme musicien akende kose présenter devant bato ya ndenge wana mena bino bana zaire oyo bosi boyoki mateya nzamba lobi oyo bana bazaire nde bato balingiza memi meyoka biloko baza kosala na kasi ayoka oyo basalaka kuna boyoka makambo ezoleka kaka oyo nzambe alobaki balingi mimi peut-être boyo nzambe alobi te bazali kolinga ye te soko balandi ye makasi bakolinga ye mingi peut-être les derniers seront les premiers peut-être lokola principe moko elobaka bo bozali kozila nini mpo ya kosalela nzambe ya solo pe eloko nini biso tokoki kochange te soko biso banso lokola Jonas azalaka na mboka wana ya Ninive pe biso banso toloba te sikawa tozongeli nzambe tozali kolelela papa mpe eloko nini biso tokobongisa te mpo ya ekolo ya biso afrika to mokili mobimba puiske nzambe asali epa na biso eloko moko ezali makambo ya nzambe esalemaka kaka sur bato parce que nzambe ati moto mokonzi ya bikelamu nyonso ati mpe moto na position na ye na ndenge abongisaki na prédestination soko moto na programme eza bapeseki alandi yango ye na nzambe elongo nyonso ekotambola kaka mais généralement bato bamikosaka po soko akomi na position moko boye avandaki mokolo moko ayebi te banome ye na poste boye na société ya bango to na administration ntango akokoma na poste wana abosani te ezalaki mokano ya nzambe noko na ye aye koyebisa yabi poste oyo ye yawa il faut kanga nzoto sala noki ale bakei kuna na liziba soko nini na rivière soko ya wapi na se ya nzete wana bakei kosala kindoki azali kosukisa mpo ya kokanga mwana na ye nzoto te babandi kokanga na mokonzi oyo anomaki ye alobi bakabwana te ntango ye anomaki ye siyusanga te ti yebaki ndenge nini bandaki te baya kokamata mwana na yo to ndeko na yo banome ye na poste wana ezali mérite na ye peut-être ezali programme ya nzambe ata soko ezali na mérite soko programme ya nzambe ekoki te na ntango yango eloko moko ekosalema te
ozalaki na nzela ya malamu nzambe abongisi programme na ye ekoka sur yo moto mosusu eko détourne yo okomi ndoki nzambe azali kolinga biso soko alinga biso te bamiracle oyo eza kosalema na lopango oyo bozali komona tous les jours bozali komona yango ezali su na miracle te parce que ekomi barépétition mingi soko biloko mpe ezosalema mingi ekomi ya routine donc ekomi lokola ezali na yango na ntina te me oyo eza kosalema awa miracle minene toza na bamaladi mosusu awa bazali kouta poto complètement akomi mowei komema ayei awa tosalisi ye abiki bazali kouta na baclinique bozali komona lelo nini tosa kaka koloba lelo ezali kona katisa kuna longola bino kosala kinyo te longwa esali boye lokola kosakana boye na lisano wana lokola aventure moko boye ce sont des aventuriers lokola lobai moto mosusu azoloba bato balembongi baza baaventurier et puis moto atelemi aventure moko kitoko aventure wana ekoyibisa bino makambo ebele basekret ebele ekobima okoyeba nisika nini likambo na yo eza kotambola malamu te na ndenge nini nzoto na yo ezali lisusu malamu te na ndenge nini ozali kovivre environnement na yo mobimba mpe bato balingi yango te balingi oyo ya mabe nzambe moko alobaka bato bazali kobanga bino kaka mpo bazali bandoki bazali bamagicien bazali na bakisi soko boye te ntinda mpenza kobanga bino ezali te puisque sengeli nde balinga bino kolinga na kati ya baana nyonso ya nzambe na molongo mobimba lelo bato baza kosouffrir nalobi bazali kosouffrir kaka bana zairi te makono ndenge na ndenge moninga moko atelefoni ngai mpo ya kosolola ngai lisolo moko alobi asololaki na mindele moko na ntango ya kala na poto bon mindele wana bayaki awa na mission moko na zairi ntango bayi bato alobi tiens nayebisaka bino lisolo ya parapsychologie appliquée chef ya délégation wana alobi mon cher makambo ya parapsychologie appliquée tikoloba yango boye tanga kaka ebale mbonge toyebi ye totanga sape toyebi likambo ya sape na mpoto mobimba bino mokanisaki sape ezali kaka ya zaire maladi moko oyo ezali koravage 80% de l'humanité ezali kobeta biloko ndenge na ndenge na nzoto bokoki kotia yango bankombo nyonso bolingi basusu balalaka te koteleme kaka butu mobimba soko butu ekomi soko omoni boza na bandeko mosusu butu ekomi aza korendre bino la visite vedi ye akoki kolala na ndako na ye te oui soki ayaki lisolo boye ti bino bolembi ye azaka kobola mitingi ifa azala na esika bato bazali sino moyese bakobetela bakofi akolala te ezali kolekela bato nazali tombo ya basekret ya bato masolo mosusu bato balobaka na ngai soko nayebisi bino abokoseka mingi eza na bato mosusu azali kolala te na butu avandi atelemi avandi abimi libanda soki aki kuna libanda kuna nekine makasi atoki su na ndako na ndako baza kobundisa na libanda baza kobundisa moyo ya kolobeza ite bokoyoka mbala mosusu afungoli radio makasi potanga aza kobeta na ye na bato wana bon bino boyoka te bavoisin bakomi kose plaindre oyo esalaka bubububu na butu mais ye aza kobunda moko alobi na nga wana alobi me papa ekomi na butu bon ngai mpe bamosusu na ngai mpe naza mobali na okamata mokano lobi zelo machete makofi bon ntango bango bakoya tuza kobetana bavoisin bakoloba oyo nazotia babruit yango mpe naogumanzaka mwa volume ya radio mpo bakanisaka keza ya radio naza tozobunda